Match à Vita Imanesi laki. Tu gagné 2-0. Tant que tu es 2-0, non qu'on a un magazine moi faut ça match. Na mona a komina niao. Oh, oncle nanga akomotambla na niao. Ngana ba sentiment ngana uteke stade. Natali ga oncle na seki na chekaka niao. Mama nanga ye na meminga. Mobengi niao nanga pona ni. Tout bi mamati 29 match à Boutou mine de peli des autres exaté au qui posa ko suba okeo se soulager aux ongi donc batu bazala ki pena na kimia soda sécurité kitoko mais les autres zo déplorer situation stade de communauté lié à ba compte à rendre na ko senga na batu bazo kamba football ezali sport moko etombola ka mboka to monaka sera Mobutu Léopard et bimi champion d'Afrique na 84 Mobutu abengisi Brésil yawa patu bakanisa ki Pelé nenga ye akuzwa ballon so pi terrain mobimba oh Pelé azobeta ndenge moko na bakakoko na bakidumu na ba mayanga na bakibonge bazobeta na monga ndenge moko premier mi-temps pe 0-0 et indeli pe Brésil na Martin Mbunda pe bandit Brésil pas au comprendre te imika batu barola la te au moins 2h 3h batu barozonga ki bauti combat judo et le koni esalake judo ngekufa pe sentiment ni ozalaki tant okeneke makamba judo ndeto ndo mona ki ba commune nyonso tous les 24 communes ezalaki na ba club nango ezaki ngiringere o Bandal o Kitambo o Barombo o zona kin o Lingwala ke ba no abaki pena ba poilo na ba maître de 15 ndite ko mona maître de 15 a komi ye moko pesa entraînement na ngiringiri abimisi pe ba judoka ebele o pe ba ko bazo sala moata na bango mais judo peno biso na okende ba combat kombesili 3h lelo peneza te pona ko déplorer situation moko to utako kende combat moko ya judo bundaka na imika champion moko Lingwala ba betie yipon mais to comprendre était champion tomboli loboko ba boakeli machette batu bazoka ba situation ndengwana na monde ya judo déplacement elengi nango ekufa nango pi insécurité na mboka bozonga 3h oya telemisa batu yebanaka te o sodo azosala musala nini nani azosala patui te et pas ikuna ba yanka mike babima bakoma na ba machette donc Chikunko. Match wana ezalaki très dangereux pour ezalaki finale la Coupe du Congo. Bah à l'époque Munguludia kazalaki gouverneur ya ville à Kinshasa. Yazako le kapasa. Amoni oh angoma nini eza na kati stade. Oh te finale oh mengana yebite ndenge nini. Allez, sanje cortège. Ba kosi cortège na stade. Tanga koti le yebika kili ndenge za ka kiuta. Aye, kiuta. Ya ta complajine, ya maboko mikuse na catch. Viake avai na tribune. Entre-temps, ministre sport azalaki. Mbala moko pa match esili. Vita zui coupe. Ah, gouverneur a Tunis. Siko nenge vita zui coupe là on y toze. Là te bazo la ministre akitaki na salon d'honneur ba obongisa ba médaille abidi. Ngai mukonja ville na zaliawa. Makamunyo sezo leka ngande chef. Yé tous qui nous zelaye po apesa ba médaille ni Munguludiaka na yebisio na yebite babatu bakamba sport soki mibekwani akawanga na yebite mena mona gouverneur akeya zui coupe abengi ba joa vita luya makambo ese seli ali luzwa coupe enveloppe pe na yela kibino yango ale lukende ba médaille kulanda bino na ndako vita zui coupe akena ngo kota vita bande bato ya ministre bazo signaler ministre babi oh mais yo vandia makambo kune ya obeba abima boyo mais Munguludia kaza pesi coupe ale kiuta aye lelo nazo déplorer situation moko omona président Konista azana des joueurs babeta na vita mais azana club ité ba joueur bazala ya club to ba joueur bazala ya président oyoka ote président na tekaki makoma ki na vita ndenge vita na imana eko sala ba promotion ya ba individu na ba joueur mabango oh ba joueur wana ba yeko tikeka na vita po azwa forme po kende na ye donc ba situation na nyonso yango ezoboma club biso to yebi ba joueur kalomona bozo tala ba Vinicius oyoka o 7 ans na Real ba Toni Kroos oyoka o 12 ans o tala Modric o 13 ans ba 13 ans ba beta ndenge babeta randengeni ezabo kanje ba situation na bango joueur azana posa à vivre ndenge yo pe présent ne ozo vivre azana posa mutuka azana posa zala bien azana posa même parcelle ye moko azana posa zala kitoko po apesa les meilleurs pe ala la qu'avant surtout ça ba joueur au mona 22h a terminé na kwa veni azo solane na ba fanatique ne bozo sola masoloni wana ezaka ba grand joueur po ba les amusala moko soki o respecté yango
et que futa yo ba vini pa ba uta bino boyebi bangote. En 1994, place Inde Imanezaki tout flamme, donc sans conquérant dans le stade de Martyrs, place Inde Mobutu avec Fongola, stade de Martyrs. Pour le stade de Martyrs, première équipe et Betaka match qualifié, il y a un club Ezali, Dering Club Motema Pembe, où il y a Betaki na équipe il y a BBC à Nigeria, match Sukaka 4-2, mais Imanazaka qualifié. Après fait tu vois Mobutu à Yambaka V club. Place à Kende kokuta na ce qu'on appelle mongo fara ndatuna qui po vita et comme malamu po vite et comme stable po vita et comme na ba moyen conséquent po vite za la préparation malamu sengeli tout ça là nini de pele mongo baki manque de moyens de place Mobutu a débloqué à l'époque $200,000 où ya pesaka pele mongo po vita à Kende Brésil neti ba grand joueur neti ba kabongo ngoy abeta na matonge abeta na vitate abeta na yimanate mais succès na matonge mateka mina na club amunene na France na Lyon pe a sali oya kokai ko sala ozomona football ezaki ndengwa na kabongo ngoy to moni ba série ya ba nani ba Guimarães chez Yakia et ko somba ba joueur ba vie nani ba kei ba oyo ba makukula déjà no ba ko somba e na ve club pour pas natif angirengi grand joueur makukula déjà no ba ko somba e bakei poto ba donc ozomona joueur ezate que akimaki o boyeboete ba joueur faut bote ka bango na ndenge ya malamu pour football congolais tombwama. Merci beaucoup Nabayi Kenyo tout bazwakata kolanda biso pe na nzela ya biso pe chaîne na biso munene Solo la vérité TV toujours o ezali na kati ya bokasité à partenaire à moi Migenye ma papa Ngelingeli o Beta Code Mabele et Fungami. Merci encore na bokebinyo tout na bateau tout ba kolanda biso o bazwaki tali kama ya premier épisode vraiment ya Yandomba Sibangani o nyo tout vraiment temps ya ko partager net to bisaki ya dali nzoko to kolève vraiment molo poto kene vraiment na kati ya suka na milu na biso o eza masolo bayike zali masolo oyo to ko beta na makambo to savoura na le passé to roya ko tekelongo bino na kati ya to tekelongo bino na le présent o eza lokola o ngana benga vraiment na bokasité akolo na kombo ya kola Ndomba Sibangani ya vraiment philosophe oyo ke connaisseur alingaka mingi pe pona repartager na masola kana le présent et que ça là baike nyo tout pe ba cher internaute nyo tout pe ba bono nyo tout balanda biso na Solo la vérité donc Solo la vérité TV na ndenge makamuno su ekendarvement. Merci encore na boss papi matalata la matos kolo ayeba ko batela vraiment. Merci encore na les millionnaires Cisco Kitenge vraiment Moninga Nino donc Cisco Kitenge Michael Jackson à tous les hommes d'affaires donc Kolo Ayeba ko batela na mosiko zali na kati ya Zambie Yannick ni à Rombox donc Kolo abatela biso toujours Dodo Maziza Motema Valentino Maziza na kati ya Bilbao wana bino et ratakate vraiment merci encore les sous na le petit Tandou vraiment Motema ya Sephora Madalena doki Kolo ayeba ko batela vraiment Doudou Tando JPS doki motema ya lor nzoko doki Kolo ayeba kozala na yo bokasité akolo grand-père Gauthier Muteba peselanga bambote belé et pa ya vonvo yoka Doudou yoka Pitsuki nzeni pera kitala molobeli yaba na Fokobel Eric Pira penalty valable na pesio bambote na mosika bozali vraiment famille Lutadi la mobimba lokola Clarisse de Canto Nathalie Lutadila, Chaga Lutadila, Amigo J Lutadila, Bana Meme Milibo Peselanga, Mbote Bele Pa Pepe Fataki, et Kosala Biso bien pena bokasité à Koloto Komona, Richard Akunji, Papa na Richie, Ezala toujours yo, na Mosika, Ke Bozali, Ariko Akunji D0, Francis Gondola na Katavienne, et Kosala Biso bien na bokasité à Koloto, nous avons déjà. Nakata Paris na romona Jives Panda Christian Bikai ambassadeur libanais Kolo ayeba ko batela Rizibu la Firita bana matete et ko sala biso bien na bokasité a Kolo to komona Chama Sunda le leader na pesio bambote na mosika zali motema Mireleka. Merci encore na Vienanga Bibora Ignace ambassadeur Mosinga 001 Pascal Yombe o ezali vraiment konissar na masolo ya baike et ko sala biso bien na bokasité a Kolo na komona Paul Bi Yannick Dienga obo mesana bo komaki pona Pona konissar vraiment Dani Nguvola, Kofi Nguvola, Alino Cabo Verde no et que ça la biso vient sous l'enzongo na mosika bozali yebisa Victor Libé Kofi Matuka docteur zala toujours même moral Guy qui tout passeport aigle na mosika zali na États-Unis Kolo abatela eti mafufu Steve
moral toujours ekenda batum etikala batu de ki na ndenge ya ingénieur l'imbattable na musika ozali Ndomba Sibangani. Vraiment bonjour Ndomba Sibangani. Bonjour Konistar. Vraiment santé ndenge nini? Santé kitoko ndenge ka makambo ezokende bana monde entier bazolanda donc santé kitoko. Vraiment merci encore tout le bang na bino lelo tokoso la kambo était lokola makambo ndembo. Pour tout le baravement qui était Ndomba Siye azavema nyonso na makambo na tout pe na ba qualité vraiment que nyonso omoni que lisolo zama lisolo ya baike. Oya kopesa vraiment lokola Ramsey 6 vraiment Christian Mokwa FMI Dodi Kibokonda na pesi bino ba mbote na mosika que bozali vraiment ba frère ami to mona na bino vraiment kala et ko sala biso bien Ndomba si to lo bara déjà na ibi oza vécu bien. Et pas d'autre manière vraiment na ndenge vraiment tala vraiment ba balé onyo tout ndenge leka na makamunyo tout vraiment ba match nini o e marqué pe ba match nini o vraiment et décevoir o meka ko pesa ba chor en tournoi nyo tout bazorama libaku ya ko landa vraiment ba tout vraiment Ndomba si o meka pesa vraiment na ba ikenyo tout ba landa biso na ndenge ya solo la vérité ya migenye ma papa ngelingela beta code ma belé pesani et ndima dog na ne makamunyo te zala vraiment Ndomba si o meka ko talisa biso masolo o ya moto pe wa bengi masolo ndembo. Bon, ma pona masolo ndembo lelo moni sport eza kolala pona nini pona lobarango chaque fois 20 meza stade moko historique omoni na 93 imana 92 93 imana zaki opola mingi na vita wana tozaki na na vita tozaki na ba Gilembabu bato bayebi mamba bale bazoyeba makambo na zoloba nde imana za ko gagner vita te nde toyakozwa na ibiso na imana toyakozwa entraîner mo komune zaki makombo ali nde azwaka imana lobite fona longola ancien joueur na zwa ba joueur o bauti na première division na matisa bango na imana po bangonde na former équipe na ngai na ba nouveau joueur po baya ko tombola imana nde place ayaki ko sélectionner ayeko sélectionner ba Christian Kanyengele ayeko sélectionner ba Masudi ayeko sélectionner ba Chinois Lumbombo ayeko sélectionner ba Rigo Boy ayeko sélectionner ba Virgile Monka ayeko sélectionner ba Sisi Chokoto ayeko sélectionner ba Luyingu Petit Mero ayeko sélectionner ba joueur rebelle oye asalaki sélection na ye place inde makambo ya imane bandaki po imana lelo abima champion d'Afrique nde tangu to évoluer première saison aller retour to salaka nil na avec club nde makambo ezaki mwa yiki nde na deuxième saison na 1994 place inde imane ezaki tout flamme donc sans conquérant na stade de Martyrs place inde Mobutu ayako fongola stade de Martyrs pour stade de Martyrs première équipe betaka match qualifié ya ba club ezali Dering Club Motema Pembe oya betaki na équipe ya BBC ya Nigeria match sukaka 4-2 mais imana zaka qualifié nde place makambo ya imana e bandela ki wana to bandi ko évoluer ti ba ko teka masa na nga Chinois Lumbombo po ba jouer wana presque to ko lata na bango to vivre na bango wana biso to kuti American impangi azali po a pesa masa na biso poto o ba benga ki nkosi waza ko yamba na imana nde ayeko tikela nkosi poto nde makambo eko évoluer na 1994 place nde imana abimaki champion d'Afrique o abetaki na Breveris équipe eutaka Brésil ya Kenya place nde tokenda kozwa moto pipo ale na Martin Mbule betaka dongi tokota match wana ezalaki baoteka ticket na 20 mai mais match ko betama na Martyr donc to sombi ticket na 20 mai Mbule banda 10h ti 14 mbula ba tikezo panza na maboko ya batu tito eko kota match aller et salaka 2-2 après tango match aller sali 2-2 nous ebika vita na imana rivalité na ndenge zalaka kota vita babandi ko yemba et Breveris a Kenya ke kota vita ba joueur wana ba bwaki ba Vares ba moko lo yenge kota vita kota imana malili ndenge zalaka ne salto batu wana ba tenir ba ninga échec nde to akomona ba comité imana ba bimi na vestiaire ba komi ko yembisa ba supporter na ebisio to yemba ya kosakana te ba eko confirmer biso na makamuna bango mulili ndenge zalaka ke to zi coupe
nde tobima na bisengo tokema tonge komela kolia donc tokomi kozela dans 2 semaines match retour. Wana à l'époque dans 2 semaines match retour siko présent à l'époque d'Agina. Présent à l'époque oyo azaki présent donateur ezaki Mukamba mais oyo azalaki présent tuteur oyo azako diriger équipe ezalaki Tatuka Longi. OK, wana bozo kende wana makambo ça va. Tokei allez. Matonge kolia. Tokei matonge tolie to meli esili tokei dans imane sala entraînement moi 4 jours nde imane monaki bon il faut kende po féticheur na bango à l'époque Pereira lobaki bon ngai avant na kende faut na pesa bino trophée. Nde bayokanaki o bango bayokanaki na nzela mulili Pereira salaki o ya ko ay ko sala. Nde FC bango boko kende me boko ta Kenya te. Soki bokei bosuka na frontière ya Tanzanie bo siège wana bo vanda wana. Nde imane kendaka evandi wana na Kenya bazozela oh mais équipe bango to kobeta na bango final bazoya te ndengene. Nde imane ko kota Kenya na butu. Kokota Kenya na butu ti bae ba hotel balali na tongo basali cortège bazozela bango avec 14h imane tous les joueurs en costume. Ba Kenya ba monaki ke ah o bae na ba costume c'est sûr eza ba dirigeant ya imana bani. Ba costume na ba diplomate ba nini ba joueur ba koti ba koti na ba na vexer. Oh, tu équipe en to zeleza ba sutuka ba na ba diplomate na ba costume ba changer ba moko pour ba bimi ba no se réchauffer. Papa arbitre pas bengi pas ba koti na vexer. Nde match bandaki na 9e minute premier bi ezaki ya Matudi Lishora. Nde tango Matudi Lishora che premier bi ki ça c'est ningani po match pesa ki en direct ya télévision te tozo ko na ba radio. Matudi Lishora a che premier bi ça dernier ki ça c'est ningani tu yo ka deuxième bi Matudi Lishora troisième bi ambi avant maestro ya Kufran nde nzembe bandi pe na ke Nairobi banini mbila bel pasali succès na ye nzembu na yembaka imana pas ko plutôt banobi na ba couple to ke matonge donc ezalaki pena donc bon moment ya football congolais nde ba moment ya makasi ya ngwana na match to akobeta tangu imana bimi champion d'Afrique nde Mobutu na ba fierté na ye ya ba lokumu na lingaka vita bimaki champion du Congo. Vita zone di maimanate ah imana champion d'Afrique vita zone di maimanate ne Mobutu habité ngape fona beta super coupe na beta mati de gala de Mobutu akoti makambo ango super coupe nde to beta ka match vita imana super coupe na stade des martyrs tango match bandi premier mi-temps 45 minutes 0-0 deuxième mi-temps 0-0 mais subitement ozomona vita na tango ba biso na prolongation tous les joueurs à vita balali na ba pelouse mais ba joueur imana baza debout bazondima te na performance o bango baza nango vita que nous tenir bango en échec nde na tango ba première 15 minutes à prolongation Matudi Lishora bandi ba faire ayeko fungola première bi nde place fete bandaka nde place wa kocha vita 2-0 vita beti maboko po bala lelo koma soki bache bi o arbitre o polémique nde vita ayeko ndima beti maboko be stade mbato yambani vita confirmer que en tout cas imanaza champion d'Afrique nde to eko kende tovandi après mikoleleki ezaki anniversaire ya Mobutu 14 octobre nde Mobutu ayako kutana na moko ya mwana ya nzimbi ayako tuna mais yo ndenge ni namuna banote bana ya monsieur Pele Mongo seki ono Pele Mongo présent vite vite ezo polana imana Pele Mongo mta dirija oui c'est mon mari non na c'est na mona vita nde biso ba imane kuto silikaka vita balati ba bubu ba ke feti na Guadeloupe après feti wana Guadeloupe ne Mobutu Pele Mongo azalaki nani na Mobutu babiki c'est mon mari na Pele Mongo azwaka na kati ya famille présidentielle mwasi kuna nde place babotaka bana bana wana nde Mobutu tanga moni bango atuni obotana nani nde expliquer que na botana Pele Mongo aza nani ya habité Pele Mongo aza présent avec club vita o ezo pour la chaque jour bana na sala imana na sala sa de marti vita polaka na imana yemba no mta dirija ngona na posa na mona avec club nandi make yenda za présent vita nde Pele Mongo azwaka ba joueur a vita mais maka bango na Guadeloupe place ba komaka kuna feti pele ki na ngi to ka yebine ba feti Mobutu ezako leka donc kudia kumela donc mboka yake na ngope bien neti mboka lelote alors après feti wana nde Mobutu ayambaka avec club
place akende kokutana sikona pele mongo fara nda tunaki po vita ekoma malamu po vite ekoma stable po vita ekoma na ba moyens conséquents po vite za sala préparation malamu esengeli to sala nini nde pele mongo baki manque de moyens nde place Mobutu débloqué à l'époque $200,000 oya pesaka pele mongo po vita akende Brésil. Tangu vita akei Brésil, bakomi kuna na Brésil, bakutaka pe na Brésil kuna na vacances ba centre belé zaki ya okangama. Nde bakendaka na mboka ya ba Romario na ba Bebeto, place bakenda okuta centre zaki ouvert ba négocier, nde place vita abanaki entraînement. Pour vita tant koma ki Brésil, kwa kutaki ba centre zaki okangama, zwa ki pe moi temps pour ba banda préparation. Nde place préparation esile la kate, nde bomonaka ba brésilien ba landi vita tia po vita fa beta premier match une équipe à Burundi awa na akendo beta na Burundi une équipe à Burundi nde place et pesaka mo kokoso Mobutu atindi avion spécial bake kozwa vita bakiti na aéroport kokita na aéroport kaka pa ba changer pe vol mbala moko bake Burundi pe bakenda ko beta match o basalaka 0-0 ba beta nani na équipe ya Burundi kozonga na bango tango bazongi awa nde vita eko soit qualification awa place vita zaki na ba joueur na ye ba Kinyambi ba Jean Mokulu e ba Tokala ba joueur belé nde vita tangu ba ye awa nde to bandiko vita bandiko beta Coupe d'Afrique azobeta Coupe d'Afrique eko beta na ba Muludi ya Dora vita longoli Muludi ya Dora o luende azako beta ba kufwa o batu ba yembaka lelo ya mombombo donc ezaki pena vita moko ya bon moment mais biso ba imanie to zako ndima vita te nde place wako kutana vita imana o place vita lagisaki ke non naza su vito bozako sakanela te nde place to makambe bebe la rabiso journango pembula ba preza bofiki ba yewana ba denda imana bimi ba fufuna mutu to yemba nyoso to ko yemba mais vita zalaki na Brésilien mo bako benga longange azaki licencié à Sokilt nde place brésilien na ko mona makambu nini imana sala na marti nde place makambu yaki brésilien na ici ba pesi consigne ba jouer vite ba kokota na vexité na ebisio trouble na stade ba tuba ye ba généraux ba kititi na se nde place ba ko zo décision soki ba jouer vite ba koti na vexité vite poli na forfait. Alors pele mongo akitaki akasoli na ye yo mto moni makambo mwende na nde place entraîneur wana longola ka médaille na ye soko simbi médaille na ye okekota na vexe osimbi médaille na ye okekota na vexe e komi tangu ya Tokala biye soka koti miso ke kufa ye fatiga libana ba bomba Tokala nde to ba jouer no koti na vexe nde match bandaka tangu match bandi wana imana bandi kaka ba mouvement na ye po trop sir donc te bega le to panza bango na ba Brésil na bango nzoka ezaki obiso zo kanisa te longange mda traira bat longange muta la kisi makambu imano we batama na ndenga cc ye mtabimisa kyango po ya yebaki makambo wana nde imana take vite pendant 9 minutes kuyemba ba bali zo beta bibende imana sali kaka première perte à ballon Roger Mbabu o ba tu ya vita ba yebie nda glisser entre nani défenseur na biso oyo tozaki benga ministre de défense mbala moko lisasi ya bima na sima na yebiso ezaki catastrophe bwaki yango na petit filet donc vita telemi loyembo bandi donc ba joye manaba trop siri bake bazui ballon ba tiango na centre pas ba centré eloko ya tema sa tozong hey 13e minute deuxième perte à ballon deuxième but de lisasi na ebisio vita panzi dering vita telemi koyembe bandi to ke mitana 2-0 tozongi tango tozongi to bando attaquer mais ils ont tenir te vita eko cha 3e but to eko cha bimoko kutu ya manœuvre à les places vite à Bimaki, Bisoto uti Brésil, Bisoto moni Bebeto, Bisoto moni Romario, etikali muketo mona Maradona. Wana biso ba imaye to tika na ponga bi donc to son dimate kido da défenseur na biso munene lisasi petit moko mukie mais a dévier ndenge nini a supporter poids kido da poids a glisser ballon na filet donc et ça la biso mabe na tika na ponga biti ba 0-0 beaucoup de regrets donc il faut talaka to yembaka nzembu nanu to monate vita gagner imana na Kamanyola donc ce qui toye 2-0
Ce qui est 3-0, mais vite, c'est quoi à gagner biso. Vite, babima mandala la ngakutu na bosanité, vile ou pas on peut te revoir na mouvenda 40 na pas na biso wana, ba noko na nga presque ba on bazala ba vekli bien, na écoute mandala la ba uteri na ngone stade likola mbetu na nga, ba boaki ba mai rola la te nga wana nga na ponga bina tellement roi na du sur ménage. Donc ezala qui passe mingi na mutema ko zo défaite ya ndengwana na moment wana fallait tout ça la tanil mais to kokite donc ça la biso pe na pas cité na bon lokola football les ana ba mibeko nango soit bo gagner soit nul soit bo poli bon fair play et zali nango bon na mona ka ngeza normal pour nga peto sepela mingi pour journée mona ko c'est que sabino match a vita imanesi laki to gagner 2-0 tango to 2-0 noko nanga mo kazui moi fuxa match na mona akomina niao oh oncle nanga akomotambla na niao ngana ba sentiment nanga na uteke stade natalika oncle na seki na chekaka niao mama nanga ye na meminga mobengi niao nanga pona ni noko atomboka akomi kolanda nganga na bi papa na bengi yo oncle ngana bengi niao obenga ye pona nini nyonso ani ezaki pona nini bakanda imana mais moni na kosenga na ba sportif football les fair play omoni lelo yo bale kufi pona nini ba joueur au lieu d'entraînement bazo se baser na fétiche ba luki mingi mais nanya lobaki poto kotanga na biso ba kombote poto pe osa pibisa batute nanya lobaki or wana eza football te yango moni bale baby pe organisation ya football eza malamu te yozo mon équipe beti saison insilité batikale msu na 5 match mais première ngozo bima na machine nini première azo bima na machine nini au lieu bozwa football ezo senga ba moyen football les osenga ba moyen pour kala soko ye na stade romona kuna Sodigaf présent Pacheli romona kuna BCCK Daduki Mwanga romona kuna Oseka Olivier Berlin romona donc ozomona tango moni présent romona kuna les stars présent Pati oya Bandal romona kuna Bandal présent Bovik romona donc l'équipe ya laki soko ye kotala match ozoka ne lengi ya martyr. Mais massa moko na pesimbote massa na ngai de tous les temps de tous les jours Alain na ni na pesimbote massa na ba refulaka en Allemagne na mona ke place à revendre na été to revendre na marti presque mona tout bima marti 29 match à butu mine de peli des autres exact oki posa ko suba okeyo se soulager ozongi donc batu bazala ki pena na kimia soda sécurité kitoko mais lelo tozo déplorer situation. Oui, na moi si na marti azo suba na chasser parce que no sube ezate pona nini insécurité totale tina kati ya stade stade de community lié à ba compte à rendre na kosenga na bato bazo kamba football ezali sport moko etombola ka pemboka to monaka sera Mobutu Léopard et bimi champion d'Afrique na 84 Mobutu a bengisi Brésil yawa patu bakanisa ki Pelé nenga ye akuzwa ballon sopi terrain mobimba or Pelé azobeta ndenge moko na bakakoko na bakidumu na ba mayanga na bakibonge bazobeta na monga ndenge moko premier mi-temps pe 0-0 et indeli pe Brésil na Martin Mbunda pe bandit Brésil pas au comprendre te moi mauvais souvenir moi ko sala ma Pelé asala ki soki mouvement nini nde international congolais moko yaka ko bukana azwaka choka makasi nde na suka match Brésil a ko gagner 2-0 match sili ba jouer ba pesani ba mbote ozomona série on a ma complexe ezalaki te mais par rapport lelo binomo bozala ba fanatique international c'est beaucoup de match amical yo tali na fanatique na donc au moins kala par rapport yo lobi de chali solana au moins complexe ezalaki te complexe gozala ndenge nini bakanisa ki po to komonela bango na musika po moni lelo yo ba Canal Plus oyeye et tomboli football yango ozomona ba bazo telema na ba bar plein pour biso yaki au mondial 82 bokomona Maradona na télévision balamoko na journaliste soko yo kwa moi français azoko expliquer Maradona zana nya beta ka wapi auti na Boca Junior asalaki boy ndozo ye ba place auti moko tika la komoya te na Canal Plus ndenge lelo yango moni ba Messi na ba Cristiano ba kangi monde pona nini baza tous les temps de tous les jours na télévision pour TV za miroir tant mutu nyonso baza ko mona ye batu bako savourer ye batu bako sepela na ye donc moni football ya kala ezaki ba match moko na ebisio okende match na 20 ozoka o vite ko beta na ni vite ko beta na yolo
vita kobeta nini vita kobeta na matonge oyo président Ado Makola za ko diriger mais o natif na biso ngiringi kala mona no gérant kala mumtao gérant moleka donc tango ki kala moleka wana ba président Igo Kwele grand changer et que ton âme repose en paix bazo kobeta na kala muna ebisi yo donc ezaki danger neti ba grand joueur neti ba kabongo ngoy abeta na matonge abeta na vitate abeta na yimanate mais succès na matonge matekami na club amunene na France na Lyon pe asali oya kokai ko sala ozomona football ezaki ndengwa na kabongo ngoy to moni ba série ya ba nani ba Guimarães chez Yakia et ko somba ba joueur ba vie nani ba kei ba oyo ba makukula déjà no ba ko somba e na ve club pour pas natif angirengi grand joueur makukula déjà no ba ko somba e bakei poto ba donc ozomona joueur ezate que akimaki o boyeboete ba joueur faut boteka bango na ndenge ya malamu pour football congolais tombwama côté ka lelo nazo déplorer situation moko omona président Koni Star azana des joueurs ba betaka na vita mais azana club ité ba joueur ba kozala ya club to ba joueur ba kozala ya président oyo ka ote président na teka ki makomaki na vita ndenge ni vita na imana e ko sala ba promotion ya ba individu na ba joueur mabango ba joueur wana ba yeko tike ka na vita po azwa forme po kende na ye donc ba situation na nyonso yango ezo ma club biso to yebi ba joueur kalomona bozo tala ba Vinicius oyo ka o 7 ans na Real ba Toni Kroos oyo ka o 12 ans o tala Modric o 13 ans ba 13 ans ba beta ndenge babeta randengeni ezabo kanje ba situation na bango joueur azana posa à vivre ndenge yo pe présent ne ozo vivre azana posa mutuka azana posa zala bien azana posa même parcelle ye moko azana posa zala kitoko pour apesa les meilleurs pe ala la qu'avant surtout ça ba joueur au mona 22h a terminé na kwa veni azo solane na ba fanatique ne bozo sola masoloni wana ezara ba grand joueur pour ba les amusala moko soki o respecté yango et que futa yo ba vini pa ba uta bino boyebi bango te boyeba bango ndenge ni po respecta ka musala na yango pe lelo azo ba o ya azo zwa ba million yango ano moni na koyebisa na bato bazo kamba sport bo zwa sport neti distraction te po nazo mona ba le komi le rôle la distraction championnat ngo banda na ndenga loyenge ezo si la pekaka na ndenga loyenge vraiment na kati muke ndombasi comment na kati stade lelo mona ma vita na imana batu bayena bango to juste ça noni o juste ezali pona nini vita na imana nanu condition de vie à des clubs waneza malamu te kotala ba joueur bazo beta na vita na imana bazo ba joueur ba niveau ko beta na vita te même ngana ke na so stade te biso yaki ke vita imana moni pena ke ba bwaki na gauche ki saka nyengela zui na tolo atali jokazo ya bwe mouvement du corps alongoli e perique arrête sol gauche filet azoko beta dada vita imana mais lelo mona joueur anyataka bazo kumisa tango ke na Coupe d'Afrique anyati mutu ba pesi rouge o ba sali biso kanai ozo mona donc ba le kufi comment Ligue des Champions l'un des meilleurs championnats ya monde ezana plus de 1000 sponsors mais l'ina foot a que nous a un sponsor moko ba bengi Vodacom bongo ba réseaux sociaux nyonso ezali ba ninyo nyonso ezali a musa na ngoni Bertel banani ba Tigo banani musa na ngoni soki ba sangi se force wana même l'ina foot a comme un sponsor à 10 millions pour ba pesa club moko za participant même 300 000 kende préparation bongi ça va jouer au mona sadouani ke tonda po imana abimaka champion d'Afrique kendaka Italie vita kendaka Brésil lelo tangela équipe ni ezo voyager exact équipe moko voyager exact vraiment ndomba sinakati mo muke ezalaka équipe ni nakati ya 20 mai otomona ngete personnel mungulu diaka akoleka parce que fallait balatsa ba mise balatsa ba joueur ba médaille mais ezalaka siko ngete mungulu diaka zo koleka mama kotanga ta c'est des équipes ni zo Coupe d'Afrique ezalaka match ya vita Chikunko match wana ezalaki très dangereux pour ezalaki finale la Coupe du Congo à l'époque mungulu diaka ezalaki gouverneur ya ville à Kinshasa yazako leka passa amoni angoma nini eza na kati stade te finale mengana yebite ndenge nini allez
Sanje cortège, bakosi cortège na stade. Tango koti le bika kilindenge za kiuta. Aye, kiuta. Ya ta complagine, ya maboko mikuse na catch. Viake avai na tribune. Entre-temps, ministre sport azalaki. Mbala moko pa match esili. Vite azui coupe. Ah, gouverneur a Tunis. Siko nenge vite azui coupe, là on y tose. Là on te bazoze la ministre akitaki na salon d'honneur, ba obongisa ba médaille abidi. Ngai mukonzi ya ville nazali awa. Makamu nyonso ezoleka wanga nde chef ye toskende kozela ye po apesa bamédaille ni mungulu diaka nayebi sio nayebi te bato bakambaka sport soki mibeko wani aka wana nayebi te me namona gouverneur akei azwi coupe abengi bajoueur vita luya makambo ese esili ali luzwa coupe enveloppe pe na yelaki bino yango ale lukende bamédaille kulanda bino na ndako vita azwi coupe ake nango kota vita nde bato ya ministre baza kosignaler ministre babi oh mais yo vandia makambo kuna ya obeba abima boyo mais mungulu dia kaza pesi coupe ale kiuta aye kiuta témoin vita azwi coupe mungulu dia kapesi mboto abika ndevu to kutana bino na grand hôtel kudia kumeleza kuna na ozela bino kuna butu akupu bukende ba médaille wana oyo yaza kusalela lulendo wana yikulanda bino na ndako donc ezaka pena situation moko to kamwe donc to moni ah mais situation au nino ezo le cas donc ezaki compliqué mais as coupe kei déjà c'est fini coupe so ba pesi ba ozango li sauté. Merci beaucoup coupe so ba pesi ba bazong sango sauté cérémonie ça ma deux fois vraiment na bisaki ke chant internet bo pesa biso ma confiance na nenga so la vérité te bisaki ndombasi na bisaka bino kete c'est philosophe o ngamona hebi capacité que Ndombasi donc tolobarama tokolia Ndombasi malembe vraiment tozo koma na biso déjà ko chiter so to landi Ndombasi awa to koma ti jeudi ndenge makamunyo tout qui ekendela vraiment tolobara vraiment que na ndenge ke ba natif o ba ngirengi comme le ko ba judoka to ke na biso na ko chiter to ke ma vite fait ezali bananyo ba tombo lokola na judo o tolobara déjà tant to profiter déjà dans sport awa to meka déjà ko pesa ba tâche pour parce que tolobaka lelo pourquoi tolobara kala o ngana zara na Kinshasa avant na déplacer Ndombasi tozo mona imika plein pour na makambo etali na makambo ya judo mais lelo na mona kango makambo ngonde ba sportif ango na ye baraté so to se tu va ndenge nini makambo nyo te kufa o ezali kete imika batu barola la te o mona 2h 3h batu ba kozonga ke bauti combat judo et loko ni esala ke judo ngekufa pe sentiment ni ozali kitango yo keneke makambo judo nde tondo mona ke ba commune nyonso tous les 24 communes ezalaki na ba club nango ezaki ngiringere o Bandal o Kitambo o Barombo o zona kin o Lingwala vraiment avant to kendeke sentiment ne kufa ba combat ba sportif ni combat judoka o bande ko marqué époque à l'époque na temps oyo Ndombasi oyo bande ko participer na ba combat ya judo po seri na club judo ngiringere ezaki na ba grand judoka toaki na ba Yannick Noah champion olympique hein. Oui, ya na ba Django Mubiai mike na pesi mbote maître Yannick Noah. Toi qui na ba maître Dickens. Toi qui na ba maître Jean Clément. Toi qui na ba maître Denis. Toi qui na ba maître John. Toi qui na ba maître Oyo soki ba bimi. Maître Denis Mbouli. Oh ya na ba Marcelin Mbouli na pesi les grands basketteurs. Donc Thierry Mbouli. Ba tu ba ningi sara ngengi na panier. Bon na pesi mbote pise. Donc na ndenge ya kati donc Ozomona combattant ezo bundama oyebi pena ke maître Jean Clément nenga kebo 1-0 no nenga yebo 2-0 maître Denis nenga kota bo 3-0 de temps to beti dia 4 le quoi combat ya radia na 7 so to sakife na biso 3 combat biso aussi to zui déjà to fait to na biso donc ozomona ba ki ba vie moko okomone na balabala te yo OK non okomone o matolo te okomona vie alati complet jini na ye azane calme donc il faut ba yebiso ke maître Yannick atambula dimanche mo le roi moi Japon na pena ke Yannick Noah otali kuna na makanza maître Dickens omona vie moko respectueux donc Nzombo okomona vie azana respect moko vie ti na suka nango ndenge ba ning ba maître Yannick ba kozwa ba chance ba ke ba poto na ba maître Jean Clément maître moi azara na parcelle wana pa ba padi wana o menani bango pe babunda na kota ngime bango bazaba na mike
OK. On ba ki bana mike ba no ba ki pena ba poids lourd na ba maître de 15. Ndite ko mona maître de 15 a komi ye mon ko pesa entraînement na ngiringiri abimisi pe ba judoka ebele o pe ba ko bazo sala moi temps na bango mais judo peno biso na okende ba combat kombesi li 3 heures lelo peneza te pona ko déplorer situation moko to uta ko kende combat moko ya judo bundaka na imika champion moko lingwala ba betie yipon mais to comprendre te champion tomboli loboko ba bwakeli machette batu bazoka ba situation ndengwana na monde ya judo déplacement elengi nango ekufa nango pi insécurité na mboka bozonga 3 heures oya telebisa batu yebanaka te sodo azosala musala nini nani azosala patui nani azosala patui te epai kuna bayanka mike babima bakoma na ba machette donc moyen pena batu bazwa temps ko savourer bangongana to akokende bakomba wana po bakomba na mingi na osila ba désert mona bozonga na nzela ba masolo maître en soupe maître polaki bo consoler ka ndenge zala rapo yepetanga ganyaka bo sepela ka donc ezaki pena batamu kwa malamu. Vraiment, merci beaucoup. Et ça arrive vraiment là, mouvement, to comme nabiso vraiment na souka to ebisa vraiment bacheur en tournoi au nord sur balandarabiso na ndenge ya solo la vérité. Vraiment, merci encore na bateau to bazali baku ya kolanda biso toujours au bateau bazora toujours ba commentaire lelo vraiment na juita ya kopesa vraiment ndomba sibangani. Philosophe on a benga kaima zo matin ya kopesa vraiment matière na ba ikenyo to balandarabiso mananzela ya solo la vérité. Mi gagné ma papa ngeli à beta code ma belé ndima déjà vraiment roi bilamba la pesi bino bambote vraiment na ndenge makamona secondaire ba gelo manganza o ya bino vraiment et que na tout bien vraiment ndoma sibangani to comme na biso déjà na souka vraiment tant ya kopesa vraiment message no ma ya souka vraiment moi moké o pesa no ba dédicace na ba ikenyo to bazwa temps ya kolanda vraiment regret na ona makambo etali sport ba mboka et bongisa et batuba bongisa nini donc il faut retenir quelque chose nini pour na makambo etali sport pour tout le monde bilo ngondire nyotu e kufa moko baiki o bazwa lelo o bana biso to benga lokola futur ba benga nini ba futur na biso o ba rolanda biso na ndenge o eza future génération o ba rolanda biso donc ba retenir eloko ni malamu po biso to ni na bisengo mais eloko ni zo boma biloko na po ba bongisa ngo po to yeba ko rassurer makambo etali sport balé donc ba maître bato nyoto tout donc wa passion mona dans sport judo karaté makambo tout boss on est makambo on est batu on est ba suna vacuum nango te donc ya passion ngo bon pour na sport na koloba boye moni ba discipline nyonso ya sport ezo senga penza réforme. Il faut que ça lango réforme. Pour ce tali judo eza okita makasi ok ba judoka congolais ba soki ba bimi ata moi ba médaille de bronze moi ta to na or ta moi argent il faut ya melele comme pena kei donc ma to tala ba footballeuse ba ke kuna ba beti ba les oye banate bazo sala nini ba koma ki kuna ndenge nini ozomona sport lelo eza na ba défense ebele mais na yo déplorer situation moko to sap to pesi ba mbongo na ba club ba mindele on si longtemps ba million wana ba pesi na ba club ba mindele soki ba sangisi mbongo wana 50 millions ba chango po na sport congolais okomona sport na biso ndenge ke mata po ba kleti bazaya malonga bazali jeunesse eza jeunesse moko ezo zanga place même ya kosakana mais comment bokozwa mbongo ebele bokena ngo bopesi yango bapaya po balata Congo bongo soki Mazembe eza makasi elati visite Congo batu bakomona Mazembe te Mazembe betaka na ba canal na ba chaîne canal plus alekaka te soki azo pesa les meilleurs alekaka te vite alekaka te imana alekaka te ba les aigles ba bimi lelo ba renaissance ba alekaka te donc bosa l'effort sport ezaka balete neti pona batu bazo kamba bali tozana match moko makasi o congolais nyonso azozela na yebite soki bino bazo kamba bali bozo ba charge ya match wana biso ba congolais toza décider année oyo il faut biso to kende mondial il faut biso to chango pene obligatoire faut to kende mondial pour biso za premier na poule na biso to tikali na 3 matchs donc bo réunir toutes les conditions na ba oba kendaka soki ya ba gris na bango bo sa l'effort tozo échec o tozo ki na Tunisie na Martyr te tozo mener 2-0 match sous quoi 2-2 to lingi makambo wana te po ekozala mabe mingi makasi po na biso to lingi ba visite o bozo koma o ba che visite Congo na nini Léopard nda lata yango mais na coupe du monde donc bo chape na ba condition moko ya malamu po biso to kozala na Martyr po to pesa les meilleurs
na kopesa kaka mbote na baebangai na pesi petite sœur propre Noëlla Nungila Antigresse na pesi petite sœur propre Maïbangani na pesi bandeko nanga nyonso Joli Sala na pesi présent nanga Nono na pesi Dintsumbu na pesi Achili na pesi Mule na pesi grand prêtre Zamukoto mbote na pesi Magen Star mbote na pesi Zaou na Kiolanda ke mission na pesi mbote de tous les temps de tous les jours ozaka présent na bango ata bazo ignorer ndenge zala kaka na kopesa bon anniversaire na Jamul Kanza or Brit na yebike nzamba kobatela yo akosunga kopesa ezo zanga yo ozami na nga ami d'enfance donc de longue date donc kimi ezali kati na nkolo na pesi kibanyaki na mbote na pesi Betty Mulanga de tous les temps de tous les jours mbote na petit nanga Kaskito malgré tout ça ozaka petit nanga na pesi mbote Kasongo na pesi mbote na pesi ya Lube mbote na pesi baenyon so ya Movenda Nasha na Movenda likola immeuble na pesi mbote na pesi Renate mbote na pesi Cherry leki nanga Cherry Bangani mbote Maître Sada mbote Cœur de Lion les grands artistes na pesi mbote na musika viena yo yo moko yebi tant de ça qui clip au bosaki na tutu kaluji number 1 via zaki au fou de moulin pour na ko pesa les meilleurs ya vie donc Cœur de Lion nazo c'est la kaka soko landingai yeba ke nazaka na yo donc na pesi Eddie le gouverneur mbote na pesi présent nanga Christian Kadisa nzamba kobatela yo kosunga yo kopesa les meilleurs c'est dengi viva na pesi mbote place aux alliés na mwasi no falon na pesi bino mbote donc na pesi mbote na baebangai nyonso na pesi bino mbote bana Movenda nyonso staff na ngai nyonso na pesi bino mbote na pesi petit na ngai Iber na pesi mbote na musika pe na pesi mbote na ngai ya suka na Ridi Kabuya na yebike oye yaki ese yaki nzamba oya pesaka yepeka mutako batela Ridi Kabuya courage metenika ningozo sala nzambe yemoka yebi merci beaucoup philosophe auto bengi lokola vraiment ndombasi bangani vraiment tokende toujours musika merci beaucoup vraiment. D'abord c'est Cisco Kitenge millionnaire il y a tous les millionnaire d'Afrique, donc Michael Jackson a tous les millionnaires collaboratent la moninga Nino na Mosiko Zali vraiment Yannick ni à Rombox vraiment fierté ya Kichasa Bobimba fierté Afrique du Sud Kolo Ayeba kobatela la Yannick ni à Rombox Kolo abatela la boss papi matalata la matos d'acoche vraiment moninga diama Kolo abatela odo qui vraiment bon séjour là-bas na Mosiko Zali boss papi matalata la d'acoche Kolo abatela. Merci encore Nadodo Maziza Motema Valentino Maziza na kati ya Bilbao Kolo abatelo. Merci encore Lisusu na restaurant Afromit chez Hervé Falanga Edi Mosengo le dio d'affaires Bopé Selanga Bambote Belé et pas ya présent d'homme na Lille Anissé Maël na Mosika Bozali Kolo abatela vraiment. Merci encore na Christian Bikai ambassadeur libanais Kolo Aïba Kozala na yo makamuni tout ezala vraiment toujours bien. Paul Bi Yannick Dienga donc Kolo abatela na Chabosisi na pesio mbote na mosika que bozali vraiment toujours. Merci encore na Doudou Ayoka Vovo Ayoka grand-père Gauthier Mouteba Pera Kitiala Molobela bana Fokobel Blad Dindanda vraiment na minute za likola Pepo Angel Dindanda na peso bambote Fanny Dindanda et kosala biso bien famille Lutadila Mobimba vraiment na pesi bino lisusu bambote. Vraiment merci encore na Dani Nguvula Alino Kabou Verdeno Kofi Nguvula vraiment Kolo Ayeba Kobate la biso toujours que je vais spanda merveille Luzita bien-aimé Luzita vraiment Kolo Aeba kobatela bino toujours que na mosika bozali vraiment Lolo Malosa Kolo abatela yo. Merci encore na les petits tando Motema ya Sephora Madalana doki Kolo Aeba kobatela Dudu tando JPS Motema ya Lor Nzoko doki Kolo Aeba kozana bino na pesi susumbote epa ya Farosi Aissatou mama nangalu doki Kolo Aeba kozana Noëlla makamunyo tu ekozala bientôt ke na molo tinzambe akopesa ngongane pe akotambusa biso toujours. Merci encore na Soule Nzongo Victor Libedo Kikolo Ayeba kobatela bino na mosika bozali vraiment oza masolo baike a to betane masolo ya les passé na les présents toujours et do sepelisa toujours na bateau nyoto bazalaka bien lokola ndeti
na bokasité à Kolo donc nazomona vraiment Giki Tutu passeport aigle Giki Tutu passeport aigle na ndingo zali vraiment ingénieur l'imbattable na musika na bilili vraiment yazwaka patient pe akomaka avant ba invité pe na molobeli le défenseur toujours vraiment maître Gabi na pesimino ba mbote les barons vraiment toujours collaborer yo na musika bozali yebisa jise makomba la Théophile Pambo donc les grands cadres na Katasnel donc ekosala biso bien merci beaucoup.